Sali na babakuku nyonso, sali na babakuku nyonso pe na babone nyonso ya Dasa Temo TV. Topesi mbote na manager na biso Otela Matipe, topesi mbote na ba o nyonso basutenaka mosala ya Dasa Temo TV. Bo continuer ko s'abonner pe ko like kaka, bo s'abonner sans modération, bo tala ba filme bandani bandeli. Tina suka, c'est très important pour nous soutenir mosala ya Dasa. Lelo na yeli pino oyo eza makanisi ya Linda Coach. Linda Coach ayeko partager na biso video oyo. Alobi oyo eza jour a liboso oyo bajuana mams. Mams abandaki ko benga ye Linda. Jour a liboso oyo bajuana mams ezalaki na kati ya Bokeseni ezali TV. Mamsa sepela na Linda, amona ejuele ya Linda ezalaki kitoko, pe azwaki Linda amemie na kati ya SB. Na kati ya SB, nde esika carrière ya Linda ebandi. Batu ebele bamitunaka, eske Linda abandaki deja musala libanda ya SB? Oui, bien sûr. Linda déjà abandaki musala na ye na cinéma avant SB, abandaki déjà ko jouer avant akota na kati ya SB. Mais bayebanaki na sila na film oyo ajouaki azalaki petite ya sila na kati ya Bokeseni TV. Ndenge sila monaki ye ko jouer, asepelaki na ye pe azwaki ye. Pe ndoto ya Linda Coach ezalaki un jour a jouer na Beckham. Opportunité pesa melaki ye a jouer makasi. Yango wana sila bisalo Beckham pomba scène azwaki ye akomi ko jouer na kati ya SB. Ndenge bomoni Linda aza reconnaissante, yango wana ayeli biso video oyo alobi boy. Merci makasi merci na SB sila bisalo parce que lelo pe nakoma pe Linda ya SB. Vous comprendre? Alobi merci parce que je suis devenue Linda de SB. Donc soki pe na Zonzing Award Linda pe azwaki mwa trophée na ye eza parce que ayebaki ko jouer malamu na kati ya SB. Topesi Linda merci parce que quand même aza reconnaissante, azo reconnaître que mam sinde mutu abimisi ye. Yango bomoni aye kosala video oyo ya kosenga mam se merci beaucoup maman. Bozo mona ba chrétien ndenga azo koma wana alobi merci beaucoup maman. Atepe premier film oyo bajuana SB na kati ya Bokeseni oyo esalaki sila alinga ye. Tango sila azwiye amemi ye na kati ya SB, nde a partir ya SB Linda akomi kopesa makambo. Soki SB ezalaki te Linda tokoki koloba ke azalaki nanu penza na makambo te, mais depuis akota SB lelo Linda aza parmi ba meilleure actrice ya génération na ye. Linda aza future sila bisalo. Linda aza spécial na ndenge na ye. Mwana moko intelligente, mwana moko trop de sagesse. Donc wana nde aza mwana ya SB sila bisalo pomba ya kaha, mwana ya général, mwana ya Beckham. Nde aye kosenga mama na ye merci pona nyonso oyo sila asalaka pona ye. Soki lelo aganyaka 1 franc eza pona sila bisalo. Yango alobi mama merci beaucoup. Alobi si aujourd'hui je suis devenue Linda de SB, maman merci beaucoup. Azosenga sila bisalo merci beaucoup maman. Nande na yebani na kati ya milieu ya théâtral ezayo. Nande na yebani partout dans le monde ezayo. Soki lelo na koma kozwa mwa 1 franc babakuki pe bapesinga ezayo. Lelo pe bakoma benga Linda mwana ya sila bisalo. Autrement dit Linda motema ya sila bisalo. Autrement dit Linda mwana ya babakuki. C'est grâce à Sila Bissalo Beckham Pombasan Linda na pesio ba félicitations parce que art oyo sali eza art moko malamu parce que na moki na biso ya lelo tokoma komona ke ba ingrat na bengra bazala kebele
ba reconnaître kaba oyo bazalaki importante pona bango. Mais lokola yo o reconnaître eza art moko kitoko makasi, bo continuer toujours kozala ensemble, zala toujours na respect o respectaka Sila Bisalo parce que ye aza pont ya bénédiction na yo. Lelo tomoni pe Linda azwaki pe trophée na ye parce que aza actrice oyo ajouaka bien. Pona ozala na lipamboli ezo préciser kaka mutu moko azala wana lokola pont, lokola pe mam Sila Bisalo aza pont ya bénédiction ya ba comédien ebele, aza pont ya ba bénédiction ya ba chroniqueuse ebele. Alors faut te respecter, faut te honorer. Le temps que azana vie, faut te loba biso nyonso mams merci. Le temps que YouTuber moko azopesa biso moi 10 francs, faut te loba Sila Bisalo merci. Sila Bisalo merci beaucoup. Na o nyonso sali na kati ya vie ya Linda, na o nyonso po sali na kati ya ba vie na biso. Nzambe na biso a continuer ko pambola yo, a brutaliser yo pe a bakisela yo mayele na sagesse ya ko continuer ko komela biso ba film kitoko, ba film oyo eza éducatif et ya kapona ko changer ba vie na biso. Alors na ba o nyonso bazana na abonné te na kati ya Adassa Temo TV, bo s'abonner, bo kende pe na SB bo s'abonner awa 100%